alinga passer message oyo. Omoni bino boyaka na page nanga kofika nga. Nde makambo na lembi. Bolimbisa nga nde makambo na lembi. Natia mateya bobimi bobandi kofinga. Bana nanga propre bazolanda biloko wana. Mwasi nanga azolanda biloko wana. Na kofinga bino batufi. Bonjour bandeko, bonjour, eza José Yungu l'homme simple, na pesi bino nyonso mbote, losako. Na batu nyonso balandaka biso na kati ya chaîne na bino monene Isaki News Television, na pesi mama Karine Lota, losako mama ro, losako ba bon séjour epai na kati ya Kinshasa. Mama Vicky Sifa, ba bon séjour, de passer ba séjour à Kitoko. Kouta Oyo José Yungu l'homme simple a souhaité yo. Bandeko affaire pasteur Baraka Mugisho. N'a ko développer des choses. Oyo ya lobby. Mavana nouana. Boyoka pardon ya sengi. Ye moko na o développer pardon, ye moko andimiki azamala déjà liboma. Mutune sala bien te. Kongo to ana ba aventure. Bolanda peto kozonga sima. Merci. Eza solo penza passion azwaka liboma te. Botala ba réaction ya liboma, botala bino moko. Na makambo zo sala. Ata bino moko vraiment. Oh liboma te. C'est fou. Pardon. Pardon ndenge makambo nyonso eleka. Nazosenga deuxième chance. Ndenge nazolandela kisi bokomona makambo oyo lisusu te. En tout cas nayebi te mpo nazalaki na situation ya malade. Soki nazalaki normal, peut-être nalingi naluka ba preuve nyonso, nayebaki ke nakoleka na tribunal, nalingi naluka ba preuve nyonso ye azokosenga. Mais comme eza situation ya malade na eza eloko to preparaga te, nazosenga en tout cas justice sala mosala na yo botika nga nazala libanda. Naosenga pardon ndenge makambo nyonso eleka. Nazosenga deuxième chance. Ndenge nazolandela kisi bokomona makambo oyo lisusu te. Pour le prévenu a demandé pardon officiel parce qu'il a compris qu'il était malade. Il était surpris de voir que c'est lui qui tenait ces propos-là. C'était bon, c'est ça. Même devant son église, vous avez ces vidéos parce qu'il y a un ministère public qui dit que nous suivons à la loupe ce qui se passe auprès des pasteurs, mais il devrait aussi faire état de ces vidéos de pardon. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa Gombe poursuit le pasteur Baraka Mugisho Roger pour outrage aux bonnes mœurs. Les faits remontent au 25 juin 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Baraka Mugisho Roger seraient poursuivis pour avoir publiquement outragé le mœurs en mettant sur son compte TikTok une vidéo où il aurait tenu de propos de nature à outrager le mœurs. Il affirme que le prévenu aurait également au courant du mois d'août déclaré sur son compte TikTok des vidéos également de nature à porter atteinte à la pudeur. Action qui blesse la pudeur. C'est prévu et puni par l'article 176 du Code pénal numéro 2. Toujours à charge de lui-même de prévenir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que d'ici, publiquement outrager le MERS en mettant sur son compte Facebook une vidéo où il déclare Moni boyoka na page nanga kofinga nanga na kofinga bino masoko ya ba mama na bino kufi na bino. Action qui blesse la pudeur. Voilà. Pasteur Mugisho alobi aza malade.
mwasi na ye alekaki lobi alobi ke ye moto ainformaki ye ke bavideo ozosala wana eza mabe de Pasteur Mugisho amiyebaki te. Bon, moto nyonso devant l'état adefendre kaka de Pasteur Mugisho aza malade alobi ye moko akonfirme lelo ke aza mpenza moto esala bien te bavideo nyonso abandeki kosala wana abandeki komiyeba te de aza mpenza malade moto esala bien te amela bakalma depuis babeta ye nsima munduki na Braza akota échographie akota scanner balobi ke aza malade badeklara ye liboma makambo asalaka mpo mutu oyo soki tolobi ke mutu asalaka makambo amiyeba te seke aza fu badeklara ye bongo de kofinga bamama kofinga banzoto ya bamama ndenge mutu ya ministère public ndenge alobi atangi kombo nango video yango ezali donc il faut ozala omoni soki ezalaka bamboka mosusu me bamama ta mosusu bakenda na église wana lisusu te me na mboka na biso onde ta mosusu tozalaka na nini babona église ezali toboyi te bato bakende église me oyo ya Pasteur Mugisho eloko asalaka yango yokanisi leta aboyi balandeli yo mpo bateya bapaster mosusu nayokaka pasi ndenge nini moto akozwa abanda kofinga kaka boyi ozwi mpe nini obandi kofinga ozobanga ata te eza pasi na mawa bandeko eloko ya mibale aye kosenga pardon abe bolimbisa ya kosala lisusu te donc makambo abandeki kosala amiyebaki te mpo aza malade aza liboma aza na fu aza donc moto eningana apartir ya kuba oyo aliaka na Braza balimbisa ye eske natuni ka question justice ekolimbisa ye te ekokondane ye wana eza question totuni mais justice eza lokola mai ekozwa ye kaka ekopolisa ye ata moke kaka totala bakondane a suivre na dossier oyo tozolandela yango lelo ye moko andimi ke azaki liboma mpe après bongo ke moto esala lisusu te kofingwa afingaka wana ezalaka na su ya befe ya motu ndenge esalaka bien te de Pasteur Mugisho Baraka Mugisho aza liboma moto esalaka ye bien te apartir ya kubalia na Braza yango afinga bato bongo mais totala leta akokata ndenge nini vraiment bandeko oyo tozomona aventure mais nzambe asunga biso tosala nini eyaki kaka nayaki koinforme bino ezalaki José Yungu l'homme simple s'abonner partager liker tia bajeme na yo esalanga bien elengi kitoko bosabone bye bye